audio tout bimboka. Balobi comme rando présidentiel qui bombanda présidentiel toujours comprendre teba. Donc audio à modèle na modèle pe ezo bima kara seko bima. La première dame Yamboka Nabiso a vraiment exposé sur la toile. Yamboka Nabino. Oui, Yamboka Nangana yo. Te nga yo bima ko to yo kana atena yo yango. Un parent responsable. Mais je suis un papa bien, je suis un papa. Je suis un papa qui éduque mes enfants très bien. Mais de l'autre côté, je suis responsable. Na kofi na muto ala kisingani obia yoka. Marlène na mukili so moni zoba moko. Oba daji musuba loba na mukili oyo. Ezala mabe. So babio so moni mutali boma. Alongoli bilamba. Yo lata bilamba kende na ote. Donc c'est-à-dire mutali boma pe fa banga. Po ya nga banga sao. C'est ma question bano. Donc, moi, en tant que moi, une grande personnalité qui parle du pays, nous, c'est des distractions. Donc, les gens là, ils ont déjà fait ma plan na bango, piège na bango moko boye. Quand il s'agit, yako, c'est focaliser na makambo très important, yamboka, bango netango basala ka planification na bango. Babenga ba fiyo babenga ba chroniqueuse ba influenceuse banana o batinda tina na poto awa bazo pesa bambongo aussi longtemps bato baya na poto kala awa na bino bokendara musala bozo tonga ka boko toka pona opanza ka sango ya mboka bozo ba somo wana te ba pesa bango ba somo ba musicien ba kufi bosko imkonga ndeko nanga kufa ki baloba ki yango wapi etali nani so ba musicien ba kufi mes condoléances bakunda bango. Pour le comment enseigner en Mboka, à quoi qu'on enseigner professeur à l'université à Koufi, ni vini koni ni écoutable. Vous comprenez? Mais musicien Mboka a outé na voyou moraté sous guiné balox, ah bah yé m'appelle ma belle musique qui paye qu'il tire la zone baby ça, mais à Koufi, bah on l'a n'a pas du peuple gouvernement pessimiste. C'est impossible dans un pays comme ça. Rôle y a ba maman, ba première dame, na Mboka moi si ya président. Et ça la rappelle qu'il faut au lukaka ba camaraderie libanda ba relation libanda na batumo au bazar au moins ba sans valeur faut lukaka ba femme intellectuelle au beaucoup ça la moi ba association moko pour aider le peuple. Conversation yo pe maman présidente première dame il faut bomba secret à couple présidentiel et bimarate secret d'état oui. D'état que tu sortes bien d'état parce que y maman wana asala na ba institution té azali faut battre la mobile na ye et puis il faut azala maman wana il faut azala le premier conseiller mbana avant ba conseiller ni osa de quelle manière na ba miracle ni nyango e bandaki bo solo et puis mutu ngo boyo solo na ye faut e bakaza mutu a dénoncer bino bozami yibi. Ndeni ni kasi to sombi oyoki na sombi de avion ya minene avion na to bareka bachonga kombo ya RDC Congo aye peso bana be mzo atunie ndeni e bon siko bon mukolo boko longwa papa na do soki papa ka salongwe boke otoke nango to ba oyoka to bareka ka RDC Écoutez, j'ai les garanties, mais je respecte les gens, je ne suis pas là pour... Il y en a qui ont dit que je vais répondre à Bano. Il y a un combat si balaki sa babiloko musu batindeli obatu yé. Ma combattant d'abord maloba biso za na terrain action. Il y a un combat basi ba beta. Bongo yo bitenga na beta matro na combat. Na beta na château je ba vim sa ko. Te wana ko tamso yaki ba makam na biso na ba to mibali. Combat za ko na train. Soko matina destination o matina na point de départ na lieu de départ. Donc combat zo kende. Oya ko sina lobango oya ko kiti parce que biso pe to zo ki on rappelle na la gare moko boye. Tango biso na IDP so to za ba combattant boye na boye to zo bundisa système wana ozo continuer ti lelo. Tato ro bundisa système wana. Et belé on a ba bien batuno so IDP se ba kuma ko finga ba combattant
bazalaka bakoma ba ex combattant. On dit partout. Bon voilà, parce que nous avons très important ce qu'on va y kabiso. Parce que nous katanga malo. Bon, problème est ça. Bon, merci. Toi sur la série. Toi sur la série Marlène. Bango bazo ya ko changer constitution pour la président des mandats sali et qui ne perd. Oh on a monsieur ko tikala akomane seko CCC ko kukungweni. Non makamwa na sila. On est ali pays et la république. Na merisoy. Baelo mai. Na besoin mai te popo tsenga poison combien? Faut que na micro bo tsenga na on a confiance. Ah bon? Oui. Ah ben oui, ba toi bo tsenga poison pas na so yo tsa poison. On connaît tient la poison. Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence. Confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville, des destinations partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo, mpe ozoba produit au CPLA. Yaboye ezalate. Jofa Cargo Fret Express, les pionniers, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Merci beaucoup Nabi Nyonso. Bozuli Bakuya Kota Labiso à travers cette grande chaîne YouTube sur La Vérité Studio et bien sûr dans cette émission Tosolo Lango. Tosolo Lango, peut-être pour ceux qui ne le savent pas encore, ezali moko émission Sika. Oyo tobongisi na kati ya chaîne sur La Vérité Studio. Concept à Sika. Oyo mi ma le jeune boss Papa Ngeli Ayeli Bino pour ça la Bino plaisir présenté par moi votre humble servante Marlène Kasanga, c'est-à-dire awa ezali to solara sujet nyonso eza na toile sujet nyonso eza d'actualité to benga ndeko moko to mibale baye to analyser sur sujet wana parce que ezali sur la toile peuple congolais peut-être azana ba zone d'ombre azolinga mpa yeba ebandaki ndenge nini ekomi ndenge nini esuki ndenge nini et l'émission alelo to solango nazanga mon côté comme d'habitude nazana invité moko molobeli monene ya mboka combattant patriote artiste engagé, lui on l'appelle Mec d'ici, Célésino, bonjour et merci de nous répondre. Bonjour Marlène Kassanga. Kassanga, Madame Kassanga, bonjour et puis ça continue hein, jusqu'à la fin du mois, bonne année en plus. Bonne année de plus encore, voilà. Bonne année Célésino, voilà. Meilleurs vœux. Alors Célésino d'entrée des jeunes, on a toqué maman droit au but. Ah ouais. Audio Tumbimboka. Balobi ekomi rando présidentiel, qui bombanda présidentiel, tous comprendre teba. Donc audio à modèle na modèle pe ezo bima kara seko bima. La première dame Yamboka na biso a vraiment exposé sur la toile. Yamboka na bino. Oui, Yamboka na ngana yo. Te nga yo bima ko moto yo kana ate na yo yango. Yamboka na bino, lo bi bien Yamboka na biso. Yamboka biso do ngana yo. Te Yamboka na biso to yebi yango bien. Mais moi je suis résident et résidé ailleurs. Ben oui. Voilà, je suis résidé ailleurs. Yamboka na bino.
Ah, mboka. Mboka na beza pe mboka na nga. Nga na fanda wapi? Yo fana na Paris na France. Na yango na kambo, yo na kambo ekutu. Yo ndongo za bo yo. Nga na fanda wapi? O contribuer wapi? Na contribuer wapi? Impôt. Na futa awa. ISAF. Na futa awa. CAF nam da recevoir. Retraite nyonso na futa assurance maladie. Mais tu attends, tu es originaire. Originaire ya Congo. Mais ozali redevable awa. Ozali payé awa. Donc c'est des institutions de ces pays. Faut le voir oza pays d'accueil na yo. Le oza pays d'accueil ne pose na originalité na yo. Oza originaire ya de nationalité congolaise. C'est la originaire wana ozoba mona français na lingala olobani. Na lingala ozali na nkeka. Ozali na nkeka ya mboka mokondi mbura matadi ya RDC ya Congo. Comprendre? Nazolo bana yolo bina lingala yona ke ozali na nkeka ya mbura matadi ya Congo. Voilà yo sikopona nga originaire ça dit la gisi mboka place to uta. Kasi yango la bi nkeka kasi te. Ta nkeka ezali un mot. Ouais. Nkeka ezala un mot na lingala makanja. Nkeka mbura matadi ezali mboka. Ozo comprendre? Ta ozo bina lo balingala, ça dit fera lo balingala bien. Po ba msu ba lo ba pe ke wona o yese rezino azala rapé congolais te. Bezala batu ba lo ba pe bongo. Mbura matadi eza mboka. Bana engomba mbura matadi. Non. Mbula matali je crois que c'est un gouvernement. Engomba doki mboka. Engomba ndemboka. Kasi engomba mbula matadi. Engumba bon merci. Ngoni okomi penda. Engumba la gisi engumba mbula matadi. Mbula matadi je crois que c'est un gouvernement. Za mbula matadi mbula matadi ali engomba neti walobi mboka Kinshasa mboka Congo central mboka. Engomba Kinshasa voilà engomba mbula matadi Kinshasa. Donc voilà. Congo za su mboka na ota. Congo za mboka na ngapo lelo ba priva biso ngo poto lobaka vérité ba priva biso ba kanela biso ba loba ba mambo ebele OK biso bato neti boy ndio Marlène omoni ezala ba adage mo ba lobaka muto oyo olingi batika kaye na mabete comprendre donc ngai so nazo linga nazo critiquer mutu pona alongola bizaleli mabe otamsu ba betela kaye mabo bazo glorifier ye akoma ay bapina muto oyo azo corriger nga parce que na sala vraiment mabe. Ozo comprendre? Et d'arrêter muto atanga pe na être humain. J'ai aussi mes défauts. Na ko lo bande na oso na yo muto mo asepela ete na likambo moyo ona yebisa bato. Ole ofinga nga. Ole ofinga Marlène. Pota msuto sololi to beti bordiri mo mabe. Corriger biso. Lo bana so bande ko na ngande bozo solo abona débat to solo lango wana. Bo solo lango ka sata boy. Au lieu oya na la place ofinga nga. On a pesa nga kanda na moni bena muto sko za moto nyama. Ozo comprendre? Oza la être humain. Soko lobi na ngande ngono finga directement na ko finga yo directement. Siko Selezino yo en tant que parent na ba jour mususu au passanga moi non na téléphone tu as un grand garçon. Oui. À 30 ans. Oui. Au passanga à combien à 30 ans? Un garçon très poli, bien éduqué. Un conducteur de TGV. Nanzimate ke asala ba ligne andi ya danger. Siko nanzimate ke moi na yo façon na soir moi non na téléphone nanzimate. Mais papa je suis un parent responsable. Mais je suis un papa bien je suis un papa. Je suis un papa qui éduque mes enfants très bien. Mais de l'autre côté je suis responsable. Na kofinga muto ala kisinga obia yoka. Marlène na mukili so moni zoba moko. Oyimba daji musuba loba na mukili oyo. Ezala mabe. So babi so moni mutali boma alongoli bilamba yo lata bilamba kende na ote donc c'est-à-dire mutali boma pe fa banga po ya nga bangisa o oh pan donc nga ndenge na nga na zo adage wana balula so na moni mutali boma alongoli bilamba nga pe na longoli na landiye so to landani ya laninga na bamona nani liboma siko a comprendre ka ye na ina komisa na bangisa na kiliboma na nga me yepa bangisinga donc paso lingi basala yote ko sa pe moninga te Balba oyo lingi basala yote ko sala pe moninga te. Ozo comprendre? Donc ya wana na yebisi yo. Toza batu ba être humain. Soki to lingi to loba le kamota mususu, toza batu zo ka beto ko sala pe erreur. Comprendre? Yo muto zo tala biso, il fallait finga biso na commentaire. Il fallait loba na biso boy. Ono on ça soit olongo na yo, soit o corriger biso bande ko na bo to solo lango ata boy. Kuna na sima na biso balobini o da concept asika to solo lango comprends ce que to solo lango tam to solo lango malamu te
yo muto moni ke to solo lango débat exact débat to solo exact culture art nini musique santé société culturelle voilà ozo comprendre soki yo moni quelque part que na place to solo lango mabe donc yaka yebisa biso ke bandeko bosolo la ki mabe comme ça prochaine fois to kobongisa OK mais yo fingi ngai so fingai na fingayo na zongiso na yebisa ngape na moto nyama neti yo d'accord voilà c'est zino lelo na sur ozala moto nyama te ozala pena moto te nazaka toujours moto nazaka moto mais tango c'est pas possible c'est possible madame nazaka moto po mutu apaya na sagesse oyo na makambo bo sagesse to zolobela po yo lobile kayonga na kote na ko na bandengo wana so ngolo baleka moyo oleka te po nga naza moto na moto nyama te bato nyama nde ba oyo bazo balingi to lo ba vérité te to lo baka lokuta za moto nyama yo za moto aza malhonnête en français c'est les ino en tant que moto tu es sans ignorer que c'est un sujet qui est sur la toile hein. Ouais. Ba audio bimie belé notamment ba audio ezoka busabatu ya première dame ya mboka na biso mboka oyo lingi te ko ba mboka na biso ba toza ba originaire no lobit ya mboka ana première dame en tout cas ba audio na e eza mis sur la toile eza vraiment esengoté ezali eza na moi pas na mawa yo tango ka ba audio ana d'abord premièrement ba ressenti na eza ndeni ma sœur madame la meuf d'ici Madame Kassanga, c'est que je vais te répondre, moi, d'après moi, on a une futilité, une distraction. Donc moi, une personne comme moi, responsable, qui reconnaît que est responsable, n'a pas répondre à ma question, excusez-moi, je te dénigre pas. Mais, on a une question d'après, c'est banal. C'est une question banale. Donc, moi, en tant que moi, une grande personnalité qui parle du pays, nous, c'est des distractions. Donc, les gens là, ils ont déjà fait plan na bango, sala piège na bango moko boye. Quand il s'agit, yako, c'est focaliser na makambo très important, yamboka, bango netango basala planification na bango, babenga ba fiyo babenga ba chroniqueuse ba influenceuse banana batinda tina na poto bazo pesa bambongo aussi longtemps bato baya na poto kala awa na bino bokenda musala bozo tonga ka boko toka pona panzaka sango ya mboka bojo ba somme wana te ba pesa bango ba somme. Donc quand il s'agit de parler quelque chose qui est très important, donc il faut nous sortir les trucs comme ça ba bomi ba kuluna ba musicien ba kufi Bosco imkonga ndekonanga kufaki baloba kyango wapi etali nani so ba mise ba kufi mes condoléances bakunda bango pour le comment enseigner na mboka akoko kufa enseignant professeur à université kufi ni vini koni ni écoutable vous comprenez mais musicien moko ka utane na voyou mo atie suki na ba lox ba yemba pe ma be musique pe culture na zo bebisa mais akufi ba le na pas de peuple gouvernement pessimbo c'est impossible dans un pays comme ça. Bon maintenant ba audio te na kozonga za décortication ma sœur les distractions donc ngai ba audio na bango place ba bandela ba audio na bango to yebite na ndenge bazozonga ça parce que surtout tali bien on a pas d'exemple moko tozalaka rôle ya ba maman ba première dame na mboka mwasi ya président ezala rappeler que faut au lukaka ba camaraderie libanda ba relation libanda na batumo o baza au moins ba sans valeur faut luka ba femme intellectuelle o boko sala moi ba association moko pour aider le peuple ndenge to mona kana tango maman Mobutu maman Antoinette maman Mobutu hein na maman Bobila da ba salaka ba centre de formation o ba benga ba centre de formation couture ba benga maman Mobutu centre maman Mobutu no yo kango cité maman Mobutu tout ça comprendre c'est comme ça c'est peuple azoluka a émerger peuple a besoin ba audio na binote peuple a besoin ba conversation na binote conversation yo pe maman présidente première dame il faut bomba secret à couple présidentiel et bimarate secret d'état oui d'état que tu te sortes bien d'état parce que y maman wana asala na ba institution te azali faut battre la mobile na ye et puis il faut azala maman wana il faut azala le premier conseiller mbana avant ba conseiller nyonso
Comprendre? Mais bien sûr. Oui. Azali, première conseillère, il y a chef d'État. C'est comme tu l'as dit, ouais. Ben oui. Mais moi, je comprends pas de quelle manière, n'a pas miracle ni nyango et bandaki, bo sololama. Et puis, moutongo, boyo sololana ye, foye bakaza mouto a dénoncé Rabino, boza miyibi. Tu recommes à côté, ouais. Vous comprenez? Mieux si qu'on su audace. Voilà. Au fond, lié paragraphe. Au fond, mignon, ce qu'on peut ma solo. Na oyaba intimité na bino. Hein? Yaba ex na yo, ba bilo mo andengwana. Ngala mo na ngopa na nga. Et ça vraiment, bilo mo tenga na ko discuter na ngoza soni. Et yoksi batu soni. Parce que, to yoka ba mama Bobi la dawa. Hein? Ba solo na ba chantal kanye mbote. Tamsu, à occasion, beaucoup tani. Comprendre? Na ba maman ngebi ba solo la te. Et moi, c'est président. Faut en avoir l'air. Vous comprenez? C'est bien, aider bateau. Mais il y a, tout ça, aide, tout ça, manière d'aide, aider dans le peuple. Il y a un moment où on a pinda que vous avez place publiquement. Il y a un film où aider école moroboy. Ou bien zo baksabilo ba yepe na biloko ba la kisi comprendre. Mais maman pinanga na yoki audio money de pesa inga pasi. Yo pinda allo nini ndo bazo ba moroboy. Nini kasi to sombi oyoki na sombi de avion ya minene avion na to bareka bachonga kombo ya RDC Congo ayepe zo bana be mzo atunie nini e bon siko bon mukolo boko longwa papa na do soki papa kasa longwe boke otoke nango to ba oyoka to bareka ka RDC do bozo kosa peuple do na conversation no bimise penake boza basse classe politique modo médiocre. Papa Zela s'il te plaît. Comprends? Allez pas tout le monde boke nango. La première dame d'Abisso Congo basse classe. Et ça bon mais on est passé. Rectifier un peu bas. T'es na rectifier le côté ngana ye te. Na rectifier le côté ngana ye ngapona banga batute. Otunga question zana répondre yo. So yo commence à intervention aux asous débattre. Non ngana bengi première dame wana. Yo te. Zala peut na galanterie et puis na retenu. Écoutez, j'ai les garanties, n'a pas retenu, mais je respecte les gens. Je suis pas là pour. Il y en a qui ont biloko. On a répondre on te bilo mo bano. Na lia na ba mbisi. Na ba restaurant belé. Na ye na Mambo Galaxy. Na côté poisson. Tala mbisi. Mbisi pe ya mwana te. Haza minerte, haza mukolo. Ndoboko liango familial. Botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko no so mboka. Pas Galaxy Mambo, tozolia. C'est Mambo Galaxy. Hato sala pana bana mboka. Yangwana Congolais, pona esiko yokolela, or que ba Congolais to yebani. Osali 6 mois, bo bundi na propriétaire. Té musapena lisu. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Comprendre? Il y a Zoba parce que une première dame, Azali, Moutouro Fabomba secret d'État, non lobaki. Abomba secret à couple na bango présidentiel et comme il m'a boité même musée Laura Désiré Kabila Zaki célibataire ako la moi maman sifa après mais babilo ka boy okutane wa ata na téléphone pozo moi été babilo ko na foya la rapena bona moi réserve mais balobi mais c'est non ce peut ozoka audio ngo sentir que première dame a soli na mingi ezande collaborateur mais a sololité Sylvie Madame Sylvie Moutou. Batouana ngana ebi bangote papa mama kota nanga bakoma bazoba wana te. Wana bazoba. Soki to longo pour la première dame wana. Première dame wana quelque part. Première dame wana quelque part bo excusez na ndanga mabeta ça n'est bien parce que lingaki ta mususu
asala moi ba conversation na bato, vous comprenez? Na ndenga propre, mais bango ba zobiye balingi ba zobaye, lo bana ngo Moïse Katumbi. Balingi ba zobaye. Donc nde ba zobiye ndengona c'est pas bien. Comprendre? C'est pas bien, mais il est pas ça de ma bé, pourquoi qu'on soit na bato na fois na ba secrétaire. Au bon on a te Mobutu na ba kinkole kuna so pesa meeting ya moni papa si boye mata nini botala makambo na ye so la kuna yete suke la côté moko boy ozo comprendre alors sikoyo soki total sikoyo de cas o ya mama o bazo basoki Sandra azaki combattante côté nga yo facile pesa ngakanda ya ngwana yango mona na combat bango batindela so ba poison batindela biso babetaki bokechu mbongo ngo ipa bapesa po babeta bokechu batike mutakala après ozoni zela mama loba na pesa aux questions loba ça va tokota dossier maman Sandra qui est une très grande combattante connue de tous non grande combattante à grande traite non franchement na yeko yebeka lelo yendem da ko yebanga ayenda ebio aya yebinga na yebite na yebite azana Bruxelles ta yesi bakanga ina komba si ba beta ina komba aza combattant te si bakanga ye si ba beta si ba fila ye alors Zelati ye na komba si ba lakisa ba biloko musu batindeli yo batu ye ba combattant da maloba biso za na terrain action yo na komba basi ba beta bongo yo bitenga na beta matro na komba ba beta na château ba vimsa ro te wana ko tamso ya ba makam na biso na ba to amibali to amibali boke na ba mambo wana te mambo ya se leka na ngo leka mais makambo biso to sala to ba vérité ndene komike yo za combattante OK malembe mama tianga pena répondre mais tianga na répondre tout nga question ngo zo susu yo kati no ngai oui tout nga question sanda mondimbu sanda so mondimbu oyebiye na tout nga question basi ba beta o combien de fois na combat ebele koloba kudute ebele fois tika sko dans chaîne bon toki bino wa combattant bo décevoir population koloba bino te non mondimbu yemda décevoir population biso te mais pourquoi vous mettez tout ça dans le même sac non so muta sali mabe bola kise musapi yemda sali mabe yemda trahir pourquoi vous ça batutu donc Marwan Kasanga comme Marwan Kasanga journal konim forti moko boy po yo journaliste donc yo na kati ya presse ozali po ba konim forti na ba journaliste bozaka ba presse donc konim forti mo asali ba buzoba na yemo ba olobane otala ba konim forti te fo mo lo ba kombo konim forti loba ye mutasali mabe ozoba mabe ya congolais yangwana a mélange makambo ozoba mutasali mabe ye one pinga na yo reconnaître na yebi na ngayete so tangene ngane mama otka mona sanga mutu to marchane wapi parce que combat ya kananzela odombo très bien odombo basola na odombo tamsu ba yeba na odombo c'est obligatoirement te faut yeba na pena ngai comprendre ngata msu na yebi na bonte bango ne ba yebinga mais est-ce que vu que population est vraiment déçu na comportement ya moko ya bino ya ba combattant bon le na sepen na population boza déçu na comportement ya moko na comportement ya batu nyonso tout te bato ndengo na boko ndimela bango le soute parce que ça traite taba na opese mbongo Marlène nanga na yo tamsu to okufanza to zolu kwa mbongo to futa ndako nanga na yo na population ozo kemba par-ci par-là taba na opese mbongo na yo kikalo yo bo pesa na ba ONG nanga bani mais so ba pesa na ba ONG na yo ya le roi Marlène Kasanga obina na yo tigilo mbongo mo o tigila ngai et pas migeniema mbongo na nani et là que lesquels batou c'est les ino pour ça qui t'ont mukie ou ça la bisibe parce que ozo la caméra juste un tout petit peu et là que lesquels batou voilà merci bon? Et là que lesquels batou Sandra Boudimbu qui est en train d'avouer que azora mbongo ba 100 000 ba 200 000 et pas à première dame et puis batuni mais comment yo oza muto a combat au finga rafati comment est-ce que ozo mbongo na ye alors bino ezambongo ya Congo na zora mbongo ya Congo mais comment ozo mbongo ya Congo na et pas mihibi ya Congo et puis na molili bon pardon maman ozo mona place ozo mbongo na so qui réellement mbongo na ozo parce que eza ya Congo olingo aider bato mais tant ozu mbongo le kaka na nzela TikTok o finga la rafati ole kika na nzela TikTok bomoni ba pesa ngai 200 000 € yango nazo aider bato baza na passe bon maman wana ko yokeno musika le plus simple c'est quoi omoni nga le yoso ba proposer nga po ba proposer nga te po ba bi bato neti biso otolobaka
bato neti biso tobimisa ngo na mpoisa jamais baproposa nga ngai bakoki koproposa mpo bangoya pe te eza pe selon situation ya bato nde bavivaka na poto omoni biso na poto tokendaka na biso misala tosouffrir na bandenge na biso ocomprendre tokendaka biso mosala na malili elianga motu nini nakendanga mosala na kozwa comprendre nana bamisala nanga mike nasalaka dj nanga parci parla na kozwa ntango yo ozobundela peuple faut lakisa peuple koza vrai ozo comprendre oza vrai ozo comprendre bato wana baza na badifficulté moko bota biso na bacouple na bango mobali neta mosusu gigolo comprendre nafingi ye te me nalobi ntango mosusu ye moko ta mosusu asalaka te comprendre soki mpe asalaka nayebi te na suppose comprendre po kota makambo bongo parce que yo ozoya kofaire voir bato na population ozomitake yo combattant comprendre mais ozoya kofaire voir bato mais kuna ozwaka mbongo ya bato yango ozofinga muyibi ayibi seneta Marlène muyibi ayibi seneta Marlène ake kotekela tekele nga pe na ndimi na somba ona zanani oza reseller bon reseller donc na kana ya zanani azali très comprendre pas zozo pesa biso face mususu na kati na yo wana face be na yo mususu et puis so do calme et puis so ne go sala yote nga kuto na kiye na na sa nini ba audio na makamno tu na bombi na ngapo zongo na nkuku eri ngai ko zala bien soki tanga zwaka mbongo wana ndengo lobi te alobi abisi ba audio wana pona osambusa première dame te wana ko sambusa te je crois que ba yoko na ite na likambo moko na ite so na voilà million première dame bon so million na soka ngo yebisa biso akosa bango chanter ndenge nga to mona oto zaki na mona komba ba musu ba batraiza pe bakenda bazwa bakanga munoko po bazwa pe ebele ba musu pe bakenda tika na e komba fingi na ba kombata oye moko azalaki moi makambo oto solola yango comprendre komba za la train soko matina destination o matina na point de départ na lieu de départ donc komba zo kende oya ko sina lobangwa oya ko kiti parce que biso pe to zwa ki ngo ape na gare moko boye oui mingi bakoya ngala ba res kaza di loto mona ba bon Rex ngala ko so amaso na été parce que Rex na munoko na ye ti lelo il défend son pays ozo comprendre ti lelo il défend son pays bo mona ki apesa ki candidature soki attaque na moko na biso ba combattant ngoza la deuxième personne apesa candidature après Félix ngoza la Rex bato bon quand même faut bettre moi maboko ozo comprendre bettre moi maboko Rex parce que moi je l'apprécie parce que chaque pena mvu ya penda c'est ça les combattants tango tango la so mundibu wana na mona yete net kutu ba Rex na mona yete Sandra Mundibu bon ngala yebi yete na wika ba komba ona zo konga azumbongo ozo comprendre bon loko azumbongo bele siko mbongo wana ako sanza yango pona sauver peuple bien et resuka ndeni sikoyo mama etalinga ite babiloko wana te place so mais place so mbele ngana yo to zakite ke bapesa ke $200,000 na lobby place so mbele ki ba machine fufu na yeba nikisa so ba biata ba fufu a noir to ya masango to zalaki te ozo comprendre donc ngai eloko na kolobake dans tout ça o ezoloba maloba wana en tant que grand combattant, en tant que naïbi stratégie nini, bateau to bondi saka bako ko sa combat. Na oba ke na sa population ke bateau wana bolanda bangote, bali ba ko sa combat. Rien n'empêche que Joe nani fille wana pe, mundimbo wana pe, akoza ne pe combattante. Azakine anondu kwa moyen na ye, pona ke ne ulia bambongo na ye. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde ba chatumba nde basuki. Chatumba ka c'est le lobby ma ya koloba. Na ebisa ko suka chatumba ile malade voilà bako suka ndengo ne bele pe bakei bazasu ba combattant ba bindenga ba combattant te muta mwasi wana za combattant te mutu moko te peuple congolais moi ko yoka eli susu te omoni et vous a déçu hein oui mais non vous a déçu non netinga a décevoir nenga te parce que na lobby na yo azaneka mutu comprendre nga so zaki neti ba mama mungala ba mama baloba na komba ba mama songa mbeli ba mama bele comprendre na koyoka mwa souci a mais yepi na bunda makasi tozaka na ye ba mama neti ba dieta kabuya comprendre ba mama ba ze bele musu ba na bosa ba mama ba ze ba mama comprendre na mais yepi na yebi était franchement na mona yete misusu pe ba ka ba to Kabila tango biso na IDP so to za ba combattant bo na bo to zo bundisa système wana ozo continuer ti lelo tato ro bundisa système wana et bele wana ba bien batuno so IDPS ba kuma ofinga ba combattant bazalaka ba koma ex combattant dolongoli kutu combattant ba longwa combattant longola bango
Ozomba batu tout azokomisa Félix na mabe azosala na mboka. Il fallait tous abisonner tout ensemble to corriger mwana mboka boyete. Lukata batu ba koma kolia moi bien. Hein? Lukata sala ta ba création d'emploi. Wana ninga ozala bien mais batu mususu bazok mema président Félix mabe. Ata président Félix aza muto akosa petala akosa peke ya sala erreur mon place moko. Ozo mpwana mais bango babeteli maboki va président boyete. Ozo mpwana neti mamakamba ya makambo na moni ata mutu mwa IDP sazo lobate. Na moni ata mutu mwa azo ate o gili. Oh baba oh wana ba moniere banani bato belebe basango bazolo bate sango za pourquoi zolo bate. Et puis na sengi pe na ndeko na ngai grand frère na nga Boketu il faut à intervenir makambo yo. Ozo ba yo za combattante et puis plein na zolo bake moi si wana za combattante ayaki aza infiltré ayaki batinda ki ayako boma komba yana zo bimisa bambongo ndimi na ye ami sacrifier bake ya zo ngane mbongo comprendre po ba do ke ba combattant omoni ba combattant yo combattante yo résistante ozu audio bozo sona odombo o enregistrango na cadre nini na intérêt nini yo ya combattante ponga songa muninga na ngane ti papi volcan neti muninga na ngai Francis Matomona to muninga na nga babe masombo to grand na ngai odombo abengi ngai na enregistrer pona ke na audio wana wapi to Georges Edgar Bampale na ouais pour Georges Edgar bien peuple mundibu na Autriche abenga bien mama tonga aux États-Unis abengi ngai pona enregistrer pona ke na ngona na ke ne funde pa nani ozo bwana tous les gens na kata komba o ba registre ba ningo tindi audio et pas ya muto e munguna tozo bundisa c'est que ça combattant toza traître baza bele tala mama Sandra na bana arisaki odombo aza infiltré na combat atinde la mama première dame bon OK nango wa rester comme pourquoi yebisanga bon raison il y a enregistrement ya audio wana enregistré odombo ezani abimisi yango pona nini ezali vona ba détruire combat mais combat ezali nzambe combat oza nzambe so bino ozo menacer ba combattant bolinga bo détruire combat ba ko bota mebele parce que na yoki ka audio moko et faire raisonner na réfléchir mingi mama président wana alobi ke yeba sombi avion ba bareka na kombo Congo donc avion ne za PPT mais za bango ba sombeli PPT eza mbongo na bango commerce na bango ozo comprendre siko ye mwasho na tunie e bongo lelo so bokei po mama wana yebi ke ba okay na bango pouvoir esilaka mais mboka etikalaka o comprendre pouvoir esilaka mboka etikalaka ba yebi ke ba okay na bango mais bino komba o po omoni Marlène, Madame Marlène, oui. Soki, président Mora yé, azo sala bienté, après Félix, soka yé azo sala bienté, azo débandade kaka, faire souffrir la population, yé ba yango toko, bounisa peka net Félix, population on a besoin de président net Ibrahim Traoré, ozo comprendre, donc yé peut dans 5 ans là, y en a prouvé bon monde va danker yé. Est-ce que bino va combattre vous êtes na makasa wa bundisa muto. Vous êtes affaire. Ko bundisa muto. Non. Soki biso to Maman, basomite azali infiltré na combat. Maman wana to maza infiltré, basomi muto te. Ba oyo ba misombisa, ba oyo ba mitekisa, bo mona ba mitekisa ba kenda. Ya na biso ba zakasu ba combattant parce que ba comment on menacer combat. Combat kotika la libela parce que combat on biso to bande ba Emery Patrice Lumumba héros national ba bundi pona mboka ba kufa comprendre ba musée Laurent Désiré Kabila a dit que le bien du Congo c'est pour le peuple congolais ba bomaye ozo comprendre ba mvulu sikimbango ba bunda ba combat ba boma bango donc c'est-à-dire soko moni batu mo bazo bundisa batu vrai combattant aza oyo akufi pona mboka ozo ba Rossi Mukende ba kufa pona mboka ba Thérèse Kapangala ba Liki Nkulula ba Arma Tungulu ozo ba kufa pona mboka ba sedaka teke na komi na ngaboye pona nzala pona koya oza courage te bon parce que bato be na Congo lelo komi na ngo Marine Kasanga pardon ndo oza boye soko sali be mission na yo moni ke koki alokene na Congo ke koma politicien to moni ba ndeko bela wat
bandeko wana diaspora wa miso bateki ba société na bango basalisa bake kuna pe nzamba confondre bango bazuite donc bazui ku tete batie bango te po batiaka bango ozo comprendre donc à l'occurrence les compteurs ya makambo yo soto mto zonga nango sima eza distraction et si longtemps tozali na problème moko très sérieux peuple congolais tika makambo ba audio nango basir ba bandango basir nango nde basala nde babandela kiango etali biso te aza combattant te peuple aza choqué na ba audio aza peuple aza émotionné te peuple az ngai conseil na opesa tant que combattant résistant artiste engagé révolutionnaire na lobby ke peuple place ozali ko tia makambo na moto na yo te makambo ya ba audio soki nani boy bakobimisa makambo ebele o babomi bakuluna soki bakoboma baboma bakoyoka na communauté internationale des droits de l'homme ozo comprendre bakoyeba ke bobomaki bato comprendre po baza bato avant bakoma bakuluna parce que situation a payé eza bien te koboma bakuluna eza mabe parce que ekosala bien te soki boza l'état ya solo bozwa place moko boye po lelo ti engomba ya Kinshasa ti lelo etongwama te baplace ezali bespace bobengisa badanki bahache bosala agriculture agriculture donc so bosaleli bongo bozwi bakuluna wana basalaka na butu bopesi bango salaire donc wana babenga ngo création d'emploi c'est le minute babenga bango création d'emploi ozo comprendre donc ndeko na ngai Marlène Kasanga ko boma wana eza solution te parce que so boma lelo lobi pe bakobotama na même na ba pays oyo ezali na ba peine de mort ba États-Unis ba pays wana nyonso surtout ba boma ba tu bongo te comprendre so ba bongo po ba preuve mo ba benga pena preuve tangible ezala ozo comprendre ba moni pena ke muto e pena za penda donc victime azana ni voilà bongo so kuluna abomi mutu kasi on zo batango kuluna abomi mutu le but ya kokoma na banditisme na yaki koma criminel aki no boma moto criminel ba boma ye mais bazo sambisa bango soki abomi mutu fo ba boma ye bako boma ye seconde ni mais faut kota na no base avant koma kuluna botala na no social ya peuple social ya mboka est-ce que ba kuluna e musu bozo mona a détourner 400 millions ba Kamere ba Peter Kazadi ba Nicolas Kazadi bazo détourner mbongo moko susu auto détourner mon papi Miantezolo auto détourner 1 million na projet ya ba Congo central auto détourner ngo bato bazo mona bango te faut ko bomana no bango mbazali autorité mboka papi Miantezolo azana parti ya Gizenga en tout cas na zo ba soute na yebi Palu azana parti ya Palu ataka Palu yo ko yo boza bien placé ya ko ba makambo wana parce que par rapport ozo comprendre alors sikoyo ndeto za bongo toza na deux choses oza très important pour toi qui na osuka tu as deux choses très importantes et là les bossos ali constitution donc bateau baza mayele bakanza baliki na mayele netinga balinga na mayele te bateau baza très mayele donc likambo ya constitution bazo banga ngo mabe parce que na mboka nyoso oyo balingaka ba changer constitution to moni yango na Sénégal to moni yango na Sénégal peuple a telemaka wana ko peuple ayaka po bato IDPS bazo ba obiso peuple to te bino bato IDPS mbolingi ba changer constitution peuple était bino boza une partie donc IDPS une partie ma parlement on dirait peuple pas en est d'accord peuple est d'accord te wana bato bazo le parce que jusque là maman te peuple non peuple wana zala na kobanga yobi de maman to so la bien obi parti moko mongo yoka obi parti politique moko mongo eside ya Martin Fayulu bon malembe oye de zela maman tika gato lo bate to tika na ko distraire yoka distraction to tika na côté obi parti bon voilà parce que na zo lo balikama très important siko ba yoka biso parce que zo katanga malo bon problème exact bon merci to sur la série Marlène. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés,
contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Donc si on dit parti moi comme on décide, on dit parti moi comme on PPRD, on dit parti moi comme on UNC, on dit parti moi comme on Palou, ba parti c'est belé. Parti moi comme on IDPS, bazana pouvoir, bango lokwa bazana pouvoir, nde bazana pouvoir nde ngwana, bazana monopole ko contrôler makambo ebele. So comme on mutu ayo ko loba na yo, ba changer constitution, ba ko changer aza mutu auti na IDPS to ba lesiye, fo ya ko loba. Na mutu na ye, oyebiko so ba salere, nzambe, oza na likolo, so ka tiki bango, makambo bango bazo lukana, ba loba ka tanga Kabila. Kabila so ka réussi ko changer constitution, to ko nyata manamboko, Félix Mdalo bango. Bongo boni lelo ya ni ba changer constitution. Bamsu ba ye na lolenge mususu. Bamsu ba ye na lolenge no, faut revoir constitution. So ki borobi faut revoir constitution, moi je suis d'accord. Bon revoir parce que borobi ki ba article mususu na kati ya constitution eza ya ba paya mutu ba sala ki yango pona ba empêcher évolution ya mboka na biso. Comprendre? Bon, mais là la Bible c'est bien. Ce que vous revoir on pona ba paya nde ba sala ki yango c'est bien bon. Mais article o ezali que président ba koma ko voter na parlement. Ba koma ko voter ka na ba député peuple za sou na valeur te. Article de 217 sur na bosanité. Wana neza mabe bango bazo ya ko changer constitution pour na président deux mandats sali et kende perte wana monsieur ko tikala akoma nese ko cesse ko kukungweni non makambo wana sila wana ezali pays eza république eza royauté nalingina silisa soki toleki nalobaki na yo nga makambo moko na mela baso ite nalobaki na yo ndenge toza boto wana nanga yo na zozo bamboka azoko ya soka komi na Kisasa tangu yo tokoma na Kisasa soki babami kobunda na FRDC soki babunda na FRDC yeba yango ke ba victime ezali peuple na biso makamba ba audio makambo na bino so ya banini to na besoin na ngote tozali kaka na besoin ya constitution et ko changement te botika ya biso la distraction peuple congolais fongola miso makambo na bango audio fo basili sango ndenge babandaki yango voilà na melisoi baelo mai na besoin mai te po botia nga poison ekomi awe faut nga micro botia nga na on confiance te ah bon on confiance te ah ben oui bato botia nga poison pas nga so yego tia poison au comité la poison pas nga ba tia poison te batonya ebele ba chroniqueuse bonoko beta masikoyo chroniqueuse ona nani onga isoki nani na otala ba kombo na binyo miko bato théâtre bokeba bato bazo memaka bino na ba poto po bofingira bato bokeba yana kuna lobike fali ipupa mise na biso na ya mboka ndeko na nga wana po ayembaka bien na pesi ye longoni ya place azali po ye kuta to longola mwa chômage azomema bato ta azosala ba dépense ebele passe kosa auto kufa wa question na me repose en paix passe kosa rapatriement na moto afali ipupa azomema corps na Kisasa bravo fali ipupa azomema bato amemi Sampayo amemi Lofombo amemi Bendoson soki yete ba mituna bango ko konda na Kisasa nde bako kufa kuna. Merci Fali Ipupa na makambo yo sala na lingi yango pena na lingi yo na omoni nga somme dans ça peuple congolais na linga gae net na komo linga Fali mingi na olingi trop parce que na mona yo sala babiloko moko vraiment to longola batu na passe. Merci c'est les donc Fali Ipupa banga poison tembola na ba micro na yo moko ça sera beaucoup mieux. Mais alors on évolue poison ya na micro te ngabo ko ngate yo boy mama poison yo poison ba poison yo ndo wi ke no ozobanga na ba micro na mais nga na bangeli yo te
te na bangeli yo te na lobi na amingi na confiance en micro te micro na yo bon pour na somba micro bon pour na somba micro na poto za passe te bon pour na somba micro na poto za passe yo monengo Congo place bozo ko ba 350 000 ba 5 millions OK to évoluer ya buzomba to évoluer Kabila azali ko consulter classe politique ba opposant en tant que politicien, il y a du théâtre là-bas dans ces pays, vraiment. Un prédécesseur qui contrôle. Tu as le plein droit côté à Bokechu. Ah, consultation dans ce sens. Voilà, ils ont consulté à propos de changement, à propos il y a proposition, il y a changement de constitution. Il y a proposition, hein. Oui, exactement. Ah, donc, la proposition, donc, non, ils ont proposition, c'est que tu as licence, ou le président de la République, à l'Obaki, nangai ndenge nazalia wa nani yako pekisanga na changé constitution wana comme dictature. Ce n'est pas une proposition. Maloba pa na yo. Kabila nengazo azako consulter classe politique ba opposant ba opposition nyonso yo munyonde. Bon, consultation d'après moi ezala ngo mabete. Nde yo expliquer nga ke na ko consulter ndeko nanga Bokechu to Odombo to bata fort populaire to Boabe Masombo to combattant quoi que ça soit Jackie ou bien te vient ngai Fili Sanza, comprendre? Bien te pour nani Kamisama na pese mbote linga to ya Kamisama. Kamisama azaba côté na Bruxelles. Kamisama mama Kamisama mama Congo. Alinga to pour mama wana na yebi yete to mona na te. Maman wana na yebi ete to mona na te mais ba félicitations après ça ngai félicitations papa ya ba western tout ka ya maloba te félicitations ka ya maloba na ba encouragement na ba virement virement nini ah d'accord virement te ngana yeto za na poto to kutana na ba marche azo consulter ba Kabila ndenga zali wana mon Kabila ndenga zali wana azana droit pour comment déjà opposante aza opposant oui comment opposant ana droit na ye ngana za pour yete parce que Kabila za mama na assassin wa tsembo na parterre nga kote na modute mon ngane na bo na linga politicien ou a changer mboka ozo pas mais il a changer mboka ta changer ka kinga kati a changer ka bien na ye na bana na ye peuple kuta otika la ka pauvre c'est que so a consulter après consultation na pour ça la biso nini ozo pas ngana ebisaki yo na minute na Congo to on a besoin de guérisseur, c'est-à-dire Congo est malade. Dès Congo est malade, c'est un vrai médecin docteur. Aya, à Longo, la bateau, nous sommes ça, la Congo passe de maladie, on a mis infection politique. Vous comprenez? Médiocre, Longo, Liban, comme ça, Congo doit sentir malam. Pour Congo, on tire la maman Congo. Bison de bana te vous comprenez? Donc, il y a un là-bas qui n'a pas ya, aya naï. Nanga so akoma na ye. Comment soutenir nanga na lobby na yo nazo soutenir tu étais contre nanga contre nanga te nazali contre naki contre nanga parce que ye muta prononcaki Félix mutazu vieux Félix azwaka na été ye muta prononcaki azui naki contre ye parce que aloba comme après na sali ba réflexion ngani na sala na comprendre que azalaki dirigé par quelques gens. Comprendre? Azalaki dirigé, mais si qu'on peut Azalaki dirigé par les gens, mais na minute yo le roi Marlène a maladie. Marlène luki monganga guéri yo zomona te yo mona monganga moko boye abani ko réussi ko makolo tambola oyo ko ramwa petit ozo mo makasi o karmana ete o karmana ye. Donc peuple ne soit comme là. Ouais, tu soutiens Nanga. En ce moment-là, tu soutiens Nanga. Je soutiens tout le monde. Na soutenir Nanga te. Na soutenir tout le monde. Nata mutumo abimi dans les néants. Aye ko libérer Congo na soutenir. Toi on a besoin de libération. Congo na besoin de libération te. Tout ça toujours na boum. Olanda ki kala menenga finga ki fachi. Babilo ko na Babilo ko très important. Comprendre? Nalanda kengo finga fachi idiot voilà meti ngai na ko sala makambo tout na ko corriger président de la république na bandenge tout comprendre ma bende ka mutu mo ya ko finga ngai ya mama na nga pena ozongsa ozongpa donc nga pena ozongsa mais na ko finga président na comme na niveau na ke ba président na za idiot ozongpa
parce que aza mutu azo raisonner dans la famille na ye azo sala pe makambo oyo azo koma bani aza idiote quand même ozo pas azande azo déraper nde makambo sur peuple olinga te salame yo ande za mabe na biloko oyo eza très important oyo bato IDPS faut batelemela yango wana ba fengi ba traiter président na bino dans l'idiotie ozo comprendre donc faut batelemela président parce que Kagame ora bon ngana linga gete comprendre parce que mutu a déstabiliser peut-être pays à genoux et ça Kagame wana olinga etende ne mutazara frère à mokonza mboka na biso yo bon lokwa na linga yete parce que mokonza mboka ye moko so akoyebisa biso ke soka linga kimise kaka na Goma wana kotema kokota zamba mais on ne comprend pas du coup c'est ton frère du coup parrain du coup voilà du coup okimisa ye du coup moins d'escarmouche à la moindre escarmouche mais on comprend plus rien c'est pour ça ngana na ba raisonnement ngana réfléchir que batu wana baza batu na moyi bobiso to mona maona nde so maloba zo yebisa biso yango yo comprendre poto ndimela parce que papa na biso ya république bona boy comprendre mais o bakuta na butu bango tuna opposant na bakuta na bango bakuta na bango malin to bo mwana kate siko nga mutu neti nga batika la kozwanga te moko mona ba margoulin mususu bato nyama mususu ba bourrique de la première catégorie mususu ba mandia ba kemandière mususu mona kemanda nga kemande na ye aye penati na TikTok azokumisa Félix ba te ozobomisa Félix et puis pour voyer barango tango ozokumisa ka bongo siko na mona ba jeune ebeli kola nzala likolo ya kosenga mbongo na gouvernement makambo yango tomoni ya ba Sandro babimisi comprendre pona kosenga mbongo lokoso sikoyo baye bango ke mokolomo ya na tongo ke Félix aza soldat aza civil Félix aza soldat aza civil ana moi père na ya aza na moi ko ya ko milengela na ye comprendre je me suis la mo pas kolinga neta kufa na ye yesa comme ne milliardaire azo avion na tongo bakena bango na famille bino botika bonanga so ayo kuta bino. OK, on évolue dans cette émission, c'est les non toutes nos questions moko on lina peu au réfléchir avant au répondre option la question là, je sais pas si au so peut ça réponse la question là. C'est moi tout non en tant que Congolais d'origine. Pour fanda amoza Congolais d'origine. Qu'est-ce qu'il faut pour que la paix revienne dans l'est du pays? Cette guerre qui a trop perduré, on a beaucoup perdu dans cette guerre. Guerre et bandi les lotés. Depuis sera Mobutu. Depuis sera Mobutu. C'est Mobutu qui a trotté. Nous a profité à Kotara na guerre ou à Kotati à au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la guerre Oyo? Et s'il a définitivement, qu'on tourne la page, qu'on passe à autre chose, peut-être à reconstruire notre pays. La guerre, je peux te répondre. Vas-y, oui. La guerre, madame Kassanga, la guerre n'est pas qu'à l'est du pays. La guerre est partout dans la République démocratique du Congo. Les autres, ils subissent la guerre avec les matos, les matériels, les armes. Et les autres, ils subissent avec la, on appelle ça quoi, bino botanga, la faminité. La faim, nzala. La famine. La famine plutôt, la faminité, bon voilà. De la faminité. Non, Etali, la famine. Etali bino bozong. Etali ndeyo. Etali na yo. Tout ça na yo. Etali ndeyo. Oyoka. Vous comprenez? C'est les. Bamsu bazo sibirango na ba arrestation arbitraire. Bamsu bazo sibirango na ba innocence. Bamsu bazo sibirango éducativement. Vous comprenez? Donc la guerre, rien ne marche. Psychologiquement. Rien ne marche. Oui, oui. Rien ne marche. Les peuples ne sont pas stables. Il n'y a pas de création d'emploi. Ni une autorité qui pense à ces petits peuples. Ils pensent qu'à eux et à leur famille. Vous comprenez? Oui. Donc si on revient plutôt dans la guerre, il y a Est. Na Est, tu as la guerre. Na Est, nini? Na Est, tu as la guerre. Tu as nini? Tu as la ka, na ba arnaque. Oh, mutu na mutu, entre bango ba généraux, banane ba tutu baza ba kote kuna, ba wona ba carré minier. Est-ce que vous comprenez? Ba carré minier wana banana maître na bango, Paul Kagame, oh, a changé na bango, et puis na gouvernement na biso bango, moko ba kabuda na ba famille na bango, mutu na mutana ba carré minier na ye. Donc, so banga boto la wana ba gouvernement carré minier, babi basoda ozomona ko babunda basoda bazobunda ce sont des innocents ba petits peuples bazocha monako FRDC les preuves net ozomona soki
nanga à côté na village moko tanga kangio la ville de tel est contrôlée par AFC et M23 bazo pesa meeting mais so ba yebisi yo o FRDC récupérer mboko na tozo mona meeting ité il y a 2 ou 3 semaines bon mona babi général moko et 117 officiers militaires de la de la RDC FRDC ba changer na bango yoka yongote oyoka yango na okaki yango te nga na okaki nde ba officier batinele mokonza mboka lettre te wana ye na deuxième il faut en tout cas mokonza mboka associer na ba M23 pour bon yo muto zo bundela mboka ozo yebisa mokonzi commandant suprême à sa société ba société ba négocier on comprend la négociation de guerre ezara non faut pas frapper parce que nous avons force gouvernementale comprendre faut pas frapper ça bazo ko frapper parce que ba remarquer que ba négociation pesa la bosali c'est le fait bo signer ba papier bo mais yango tozo lo baté mais ce que hier ko lingate parce que ba ça la rappel ça to landi bien la logique ba ça la jamais c'est le fait na rebelle faut ko benga na rebelle na tango mobutu to na omonango ba guerre ba mo ba kuna ba ni comprendre ba o landa rebelle comprendre mais si ko se comme que non ba généraux ba sengi na commandant suprême mais c'est chaud. C'est chaud. Donc, on a un émission que Goté, on a, et le ban a confié l'omide, grand frère n'a pas si on monte place aux Ali, aux Aramoutoubene et Maïle. Comprendre? Donc, il a confié l'omide à l'oba qui a un lobby qui est, biso to hanamso na guerre na STT. Ba giflara biso meto song sarate. Yo lobby awa to lembi ba mort bona boy. Mais na Rwanda ka kota est na bango wana. Kota est à Rwanda, côté ya ouest ba na ouest biso na est to kangami bona frontière. So yoka kuna iso yoka kuna batu bakufi na Rwanda batu bakufa kata ka côté na so batu bakufa. Il y a quelque chose, il y a un main noire caché qui est derrière quelqu'un. Il faut le découvrir. Donc c'est-à-dire gouvernement na biso na autorité na tsoba kosa ka biso. Vous comprenez? Donc ndenge zawana po na dasuga na sukisa. Soki olingi bolingi pe et comment na mboka na donc toza na besoin ya ko pona mokonzi o azape na patriote o alingi mboka tel que batunoti ba Ibrahim Traoré na Burkina Faso. Comprendre? Et puis mutuwana fois à la dictateur te mais à la militaire après ça peut ba loi soko sakana ba katio selon azanani na Congo muto o fo ba pona mais to yebi yete batu ba bima ko yeba te yo yebe que Félix a comme président to na ko moné pe na poto de genre vient na biso bani banini o so pas o yeba comme président tant président si comme mutongo tant ata yeba ni te tant comme président faut d'accepter biso amour. Il y a patriotisme na ye, amour ya ko linga mboka na ye. Bongo fachala voilà. Amour patriotique te. Te ya la mais na bien biso moto zo mona ngoto facha kota kiawa. To moni Denise une certaine Denise Moro. Moi ça président wana te. Denise Moro so de chochoir de quoi là? À la prison. Al bimakala. Asa bima comme na Belgique. Ya solo. Ah ben oui, tala mboka. Denise de chochoir so ki de chochoir wana. Hein? Mukendi soki do chochoir aloba penda bien pouvoir za biso baluba yo mo Congo mo Swahili mo ngala ulingite kende braza bo kanga minoko na bino to kena no to kunyata bino lokwa bankaya sa yo kangote aloba yango mama aloba ngo siko yebisa nga siko elo nini oyo Félix asala elo tazana libre siko ba biloko abonga siko mo Congo nga za mo moitié mo Congo moitié mo ngala yebisanga siko na sepela non sepela te donc mama mboka o foto tele na ngoti tango na ba master belé hein ba master ko ba parti banjuzi papa na Cameroun na Cassandra mobala Vanessa bato ba Christian Mokoro ba Thierry Boduka mobala Gisèle vous comprenez ba ze belé bloko ba papa Gloria wa tumbaka ntaba ya danger na Sergi Mobimba na mama Paulette Tutsi na Jilika Lenga bato batumba ntaba na Sergio to yi bena bango ya banga pe propre balumba solo ntaba te ozo ba bato yo baza propre ba garçon ya Sergi ba garçon Sergi ba koto na Afrique atarato
ba Yannick Kéré, ba Joyce Mokalenga, ba Joyce Kalema, ba Credo Mobutu Sese Kokungondo Wazabanga, ba José, Yaya José, ba Yakas, ba Christian Mokolo, ba Tuana Banani, ba Guillaume Mosengo, Kende Congo kan, mkoni yoke ko, osedesto ke Congo. Na okende Congo ti mukolo Congo. Te bato abengisa o bazaka na bureau na ye. Omonde basila loko bambwa. Basila ebele batikala muke bonga na ngesa. Bongo vient na defa wa toke na Congo. Babengisa ka yotesko azawa. Defao vient defao question na me repose en paix vient na pekisa ka ye. Azawa. Ngana okini Congo na loyengi te. Defao azawa pengela ksani. Defao asala crise akufa c'est normal. Ok, bon. Donc, yo yebi ndengwana c'est bien. Ba yo sabino makambino boniko lobaka no. Ngana kene Congo ne tingai. Eza mboka na ngana okendaka kaka. Na kokendaka kaka. Tolingi tomona maya sika ya ko gouverner mboka wana. Système. Si tono bundira te po muto changer, to bundira ka système bala kome ba yebi sabino. Monte système a muyibi. Natanga Kabila muyibi pe elaki ya danger ba yibi ba André Mbuta ba obe munako ba yibi. Bana oyiba malembe mais sikonde et comme pena ya ko yiba rapide. Non pona yo yiba Congo c'est alobi. Pona yo na Félix ndenge akamba Congo pendant 21 ans. Félix pardon. Ah, Joseph Kabila. Ouais. Ndenge a dirigé Congo pendant 21 ans hein. À ça 21 ans. Oui. À côté pouvoir ça était jeune hein. 29 ans. À côté il avait 29 ans. Oui. C'était pas moins que ça. Non, 29 ans. 29 ans. Kabila sali 21 ans à pouvoir, Joseph, donc la gouvernance n'a pendant 21 ans, denga Kambi Congo, na gouvernance ya Fachi o a sali 8 ans hein, na Congo. Yo pona yo o c'est pas la gouvernance anani. Nani vraiment a sali exploit, a sali mamba bien. Non, c'est pas la gouvernance à Moutouté. Surtout tant à Kabila a Bomitro, ba Rosimu Kendi, ba Arma Tunguru, ba Thérèse Kapangala, banani, ba Shebeya, ba tebele, ba Koufi na régime nae. Comprendre? Et là, on a changé yangwana, koboma bato. Comprendre? C'est qu'on a régime au pays, et il y a les sous-tripes doublement ya koboma bato, plus mouyibi. Détournement ya fond de l'État. Mbongo makila peuple bien mal acquis. Et ça, ça la rapidité. Kamera yiba mabe. Nicolas Kazada yiba mabe. Peter, papi m'intelligent. Fatia Robert que Vital Kamere c'est un homme le plus sérieux. Mais Kassité, l'homme le plus sérieux à côté de Bolo au point. So kata sérieux samba ipo na ni. Adam Moyibi garçon wana. Kamere c'est un voleur. Garçon. Oui, c'est un garçon, c'est bon, la fille. C'est un père de famille. Mais père de famille, père Azan masculin. C'est un homme. Il est de quel genre? Mais il est de quel genre? Mais c'est un garçon, il a quoi? Il a quoi dans na seya biloko na Yazan? Na seya makolo na Yazan. C'est un homme. Non, c'est un monsieur. Moi, je suis une femme. Toi, t'es un homme. Ben oui. Ben oui, c'est un garçon. Toi, t'es une fille aussi. Moi, je suis une femme. Ouais, tu n'es pas un homme. Mais tu n'es pas une fillette. Tu es une fille. Tu es une femme. Donc, lui, c'est un monsieur, c'est un garçon. Ne l'appelle pas garçon. Aza garçon, ça des fois. Aza des fois. C'est un homme. Non, Aza garçon. Aza garçon, va nous y wana. Ah, donc, ça dit que ce qu'on appelle un robot garçon. Bon, Aza garçon. Ah. Oui, garçon, wana. C'est les garçons. Moi, wana, les injures, mes années pour amoindrir Moutou. Mais non, dans un garçon, amoindrir Moutou comment? Au déterminé genre, il y a deux genres dans la vocabulaire. Il y a genre masculin et genre féminin. Ah voilà, mais quand tu m'appelles garçon, donc tu détermines mon genre. Mon genre, je suis un garçon. Que genre est masculin et féminin. Mais oui, mais je suis un garçon. Par contre, féminin, c'est une fille. Donc, il y a une fille. C'est un homme. Non. C'est un homme. Non. Aza homme, tu boite, mais aza garçon. C'est un homme. Mais c'est un garçon. Il pose un garçon alors. Oui, mais j'accepte. Donc, garçon, on a les îles. Garçon, on a Kamere. Moyibi, aza voleur. C'est un grand voleur au souk à Mabé, au Landa, bon, en Boko, en Mabé. Voilà. C'est les îles. Voilà, je m'en suis retourné. Té. Au Soukia.
Suki. Au Suki, hein. Là, on a été so, mais là, qui. Chichamp. On met ni Red Bull. Red Bull, on met en point. On met ni. Maïka. On a qu'on met la canette à Fanta. Maïka. Attends, monsieur, mélange na kati. Na mélange masangate na za alcoolique. Mais c'est les ino. Obi yo pe ozo we la kara. Non, yo faut wape so poste na Congo. Ozo tu na place ni ba. Maman nga we la poste te. Ozo we la poste. C'est les ino. Bate beye ba zo tout na. Poste o yo un jour au Kanaka au Kamana Congo na niveau d'études ni yoza. Bon niveau d'études. Nga na za D6. Nga za D6 na za diplômé. O suka ka na D6. Na za D6 na diplômé. Bon bato bele ba zobo bele ba za ba benga ba professeur, ba docteur en droit ba na ba elo ni ba ça ba français na ba ngone elo côté. Donc mutunyo stoko kamba mboko na sagesse, pas d'intellectualité. Pour vous faire voir ngana kenda école na yeko na ba langue nyos. Na kenda classe, j'ai été cérébrant de l'école. Moi j'ai été cérébrant de l'école. J'ai étudié. J'ai été cérébrant de l'école. Je suis pas un bourrique de la première catégorie simple, non. Je suis pas un vagabond. Vous avez un diplôme d'état. Oui, j'ai un diplôme d'état en tant qu'ingénieur électricien. Okay. J'ai fait la biochimie, j'ai étudié la géographie. Oui, bah, t'as récitation. Mais non, écoute, je connais beaucoup de choses parce que il y a beaucoup de gens à ce moment-là, oh, bah, il même pas ordre croissant, na ordre décroissant, bah, il bien côté. Bateau, bah, il PGCD, na, oh, bah, il PPCM, bah, il bien côté. Bah, définition, bah, il maintenant, na, définir, comme PGCD. PGCD, ça, na algèbre. Na algèbre, bah, le PGCD, donc, plus grand commun diviseur. Par contre, PPCM, elle est plus petit commun multiple. Voilà, au Congo, on est en récitation. Mais non, bah, quand tu étais études, il faut retenir des trucs comme ça. Bon, c'est quoi la différence entre ordre croissant et ordre décroissant? Ordre décroissant, c'est-à-dire, tu commences l'organigramme du plus petit au plus grand. Par contre, ordre croissante, tu commences de plus... Croissant. Bon, croissant. L'ordre croissant, tu commences de plus grand au plus petit. C'est ça l'organigramme. Et puis, pour vous faire que j'ai été célébrant de l'école, j'ai étudié la géographie. La globe terrestre est divisée par quoi? Par une grande ligne qu'on appelle l'équateur. Le globe terrestre? Les globes terrestres plutôt. Ouais. Ah, toi, t'as été aussi, hein, ça se voit, hein, bon, voilà. J'ai étudié aussi les récitations que les gens, beaucoup de gens, ils arrivent même pas à maîtriser aujourd'hui. Génération ba yena ba dingi ba tangi ba classe bien te na ba cop na ba kini wana o ba yena ba turki ba nzela bateau ba na fini nyo so tout po misupe ba za mael na fingi bango te na qualifier bango o so comprendre yango zo mona génération na biso ba genre na ba récitation so okele te ba récitation na retenir bien oyo neti les labourer ses enfants bien. Les labourer ses enfants, mais surtout tout on a bon, bah tu es belle, tout la mois na moko outi ndela dingi lelo, ouais, bah petio bato mena masanga trop, bah petio ba otumba ntaba mona nzoto solo, atumbi ntaba komi solo, na tangi koma muduté à celui qui te sent que connaît l'affaire. Autant on a linga to la français. Na Kikongo même. Na Kikongo même. Na ba no traduire ngo na Kikongo. Loba na français. Les corbeaux, les bananes, les laboureurs, ses enfants, ou comme attends les corbeaux, les rennes. Ok, les laboureurs et ses enfants. Andio ta kundi sala bilange banabani. Travaillez, prenez de la peine. Ba feti sala bamveke ce qui me fout à akul. Un riche laboureur s'attend sa mort. Un riche laboureur s'attend sa mort prochaine. Andio ta vingla beaucoup lumugulu foi. Fit venir vers lui. Oh, ana yizidi. L'air par là. Et l'air parlant sans te. Ba vous vese vous yani mbangi kutumkatu. Oh. Oui. Voilà mnoni. Mais bato batangi na ba internet na baba Congo banini. Biso tangi na ba internet. Na baba Congo do. Voilà. Kingonongono emfoengi. Mettre corbeau sur un arbre perché. Kilumbuki mo kingonongono emfoengi mentengi monanti. Tenez à son. Ina fromage monanoani. Oh, mais ngai ko na fromage que ils sont fromage na Kikongo. Mais oui, tu es en train de tricher. Fromage na Kikongo ya fromage. Mais ngai ko na bien fromage te na français. Fromage. Le corbeau? Le corbeau et le renard. Kingonongono emfoengi. Mettre corbeau sur un arbre perché. Kilumbuki mo kingonongono emfoengi. Tenez à son bec un fromage. Ina fromage monanoani. C'est qui? C'est ça, essentiel que bana baye baka monoko na mat. Na Kikongo. Toujours complexe. Batoucho aïbolo ba français te, bona boy. J'étais sur les bancs de l'école, je peux définir tout. Quand je te pose une question,
Quel est le courant? Qu'est-ce qui empêche les courants marins chauds qui viennent de l'ouest du continent, l'Amérique, des continents de l'Amérique latine, ce qu'on appelle l'Amérique du Sud. C'est pas anglo-saxon. Anglo-saxon, c'est l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qui empêche ces courants marins chauds-là entrer dans les continents? Il faut y répondre. Vas-y, c'est quoi? C'est une question qui est arrivée quand j'ai passé l'examen d'État. Okay. Tout le monde, ils n'ont pas réussi ça. Moi, j'ai répondu. C'est la seule question que tu as répondu. C'est la chaîne des montagnes. C'est la chaîne des montagnes qu'on appelle la cordillère des Andes. Il faut savoir combattre dans un autre combattre. Bon, on tchao. Ah. Pour marquer le salaire et si baoka na combat. Na combat mais il y a un combattant c'est quoi yo? A comme on appelle institution. Tout le monde ba combattre ba ex-combattant ba comme na ba nani ba Zakari tu ba qui ba combattre. En fait, na classe honnête na mo poste mo na gouvernement. Voilà, merci, on comprend. Ah, fait que ba bongo. C'est la personne poste mo na gouvernement. Au moins na temps ba mo tout temps tous ana ba mo pape. Il faut ça des présidents. Donc yo zo ngane to gwa ke o maire. Voilà. Non, nga animateur te. Nga animateur te, moi je suis un résistant. Bah tu es un ministre information. Mais non, nga na roza jamais la ministre information parce que na robano lo baba vérité ba on ba lingi vérité te. Ba on ba lingi le kuta, faut que ça yo comme ça nga mende. Nga na mende la vérité. Mende ya vérité ba mi yibi wana ba mende ba mi yibi wana nyoso tout. Ce sont des volets. Yo on travaille bien. Costa Moutamba a travaillé bien, mais dans quel gouvernement? Monsieur Ana Costa Moutamba, homme, oui. Azapé garçon. Féminité. Azapé garçon. Azapé masculin. Donc, nga kupona nga kuta grand monsieur. Voilà. Azapé grand monsieur. Grand monsieur. Costa Moutamba, c'est un grand monsieur qui travaille dans la justice on a de ça là. Poto mona kengo ne bandeli. Alingako bando simba bato watu ba watu sembonga mboka. Batele poison ke na obika na kiba. Ah ba poison na ki. Omoni. Omoni balinga batu ba. Omoni a konzi wa mkie hein. Ba poisonaka Costa Moutamba pour que yena makambo a solo. Mais ce qu'on y a yebisi que makambo do sala. Est-ce que ça touché devant la communauté internationale des droits de l'homme? Et a touché bazo simbisa e. Poka nyamo yoka asuka nyama général kanyamo yoka kae. Non, non. Il y a un robot mapenda ya boy bakuru na ta na minute mo alongoli ka ndengwana. Est-ce que général kanyama ko ya fait le tourisme bien vacances mon na poto? Non, ba rejoyer. Analyste là CPI. Parce que Costa Moutamba pe na asira zamaye la azobate. Banda ba bazo bomba kulu non, si ba l'accepte nos place bazo bomba bon. To monité. Bon monité. Donc what is that? Mais to moni ba bazo condamné bango à mort. Bazo condamné mais exécution bon monion. Non, ça on n'a pas. Condamnation bomoni. Bon exécution bomoni. Exécution non. Mais c'est ce qui veut dire que les gens là ils nous distraient, c'est une distraction. Tozana makambo ya constitution. Constitution qu'on change jamais tes peuples congolais tellement. Costa Moutamba vraiment sont alliés à un avenir politique. À un avenir politique, mais à qui il travaille dans la politique avec des qui? Mais il travaille pour les Congolais. Il travaille pour les Congolais, mais devant lui ou au-dessus de lui. Qui dirige, qui lui a nommé ministre de justice. Il travaille pour le besoin de Congolais. Il y a besoin de Congolais, mais il y a des gens qui sont là au bateau diriger. Il y a UDPS, oui. UDPS, exactement. Mais il y a Costa Moutamba, Pile Petit, à Kabila. Non, PPRD. PPRD. Azamuta, PPRD, si je me trompe pas. Ndenge Azawana, Pile Petit, à Kabila. Mais ce que, Dani, ministre, choisi ça qui n'est pas Félix. Ce qui est Touki là, ce qui est Tuntunga, ce qui est Nani, maman, comme une Tunga. Ma première ministre. Comme une. Au lieu de comme une. Bon, n'est pas comme moi, Ndengwana, Yesikoyo, a choisi rien dans la justice. Mais, il y a pas ordre de notre route, pas commandant suprême de la nation, c'est qui? Chef de l'État. Vous comprenez? Donc, ton matato kita, donc, Lukuta Moezawana. Sok makambo a constitution de Jotinda Batu, Babare Makambo to. Vous comprenez? Bako bimisation eloko musoko mona opo toto le kana ba 4 makambo ba distraction so distraction ta ba créer kango ba pesi ngo ba chronique forte na bino ebele ba na ba diaspora aw ba pesi ba na ba poison ba bomba biso ba combattre bo kufa bino mo pamba bo kufa neti biso ba ba mvurisa bo on la poison ko dae mo pamba. C'est une dernière question pour finir cette émission. Nous allons chuter ce qu'il est là
constitution va arriver qu'au changer en haut. Qu'est-ce qui va arriver? D'abord, il y a un bananga, bazoya kaka. Au sommet des sommets du monde, multinational, bazalaka mogote, bazaba bakan. Vous comprenez? Bana ba plateforme nango. Nanga zoya. Lelo yozo malembe mama. Yozo malembe bon Christian Malanga yana combien de personnes? Omoni est-ce que nanga tanga zo kota na ville, so kota na ville bato ba sepeli a pese meeting à récupérer na ba jeune. Population. Vous comprenez? Population ba koti na kati AFC. Vous comprenez? Na mo pe ndeko na zo porte-parole AFC na pese mbote place azali ndeko na biso Wakanja. Porte-parole à FC. Ah bon? Ah oui? Azanan. Alors là, bah ouais, je sais. Vous savez pas? Oui, oui. Bateau Belé va rejoindre. Bien été par Bateau Belé va rejoindre. Vous savez pas? Na toki kuna otoka mais faut na tika motoki. Na motoki na ngezo bima pona mboka. Vous savez pas? Soki tokei sikoyo na likolo nango. Vous savez pas? Autour d'une question qui m'a dit, le so qui va arriver pour changer la constitution, qu'est-ce qui va arriver? Yango na zo bisayo ke omoni peuple o bazwa ko lobala bino ba sala ba sortie médiatique na ba TikTok na réseaux sociaux wana ba zo ba lokoto mboko ba nyama po mukolo Félix azo avion na moi selena ba na famille ba kimi ba otikala ba ndo ba osibi ya mbalo za na afdel tende nani muzaya ko kanga ba mouvance tie ba quelque part ba ko ya ko papula bino parce que bo na conscience té. Vous comprenez? Oui. Bon, on a conscience que bozo kumisa mta osa ne mabe ko keina ye, bino bozo kumisa ye. Pour avenir nini ya bana na bino, ya bakoko na bino, avenir nini ya jeunesse mboka wana, avenir na mboka za nini bozo mona mboka zo ke mabe. Soki ba réussir pour ba réussir te, constitution boma président. Et qui mi sera président to boma président. Vous comprenez? Tab su batu musu bazana ye kaka wana. Tab di basangwa bozo bima ba secret mo zo bima ya secret d'état mo zo bima na ngoka boy. Et c'est pas politique, c'est tout le monde entend mon bout. Secret d'État, na ba audio? Ba audio, ba bino ba boyko za la raté, Marlène. On s'en va. Donc, c'est-à-dire, sécurité, il y a chef de l'État, et ça a danger. On s'en va. Au moins, le chef de l'État, le bili kambo moro, ayo ki on a Rwanda. Ayo ki on pas battu dans Libanda. C'est grave. Donc, chef de l'État a infiltré partout. A infiltré partout. On s'en comprend. Asa infiltré partout, batu wana ba infiltré wana, baza batu ba ka obetele maboko. Ata sa likambo nerere ba beteli maboko. O tibate président osala boyete. Sala taboy. Vous comprenez? Ngada à ma grande surprise na monique président Kendekson a venu Bokassa. Azo tambola mo va venir ngo poto fulu banini. Ba peuple bazo ganga parce que ils ont rien à faire na ko banga, comprendre? Mais na liboso na moni mindele bina ba simbi, ba arme bazo mindele, ba mercenaires. C'est que vous avez pas confiance à FRDC. Na ba mbana ya mboka no ba ko kengela. Akota mwana ba garde mindele. O bon tala ngote. Non, j'ai pas vu ça. Tala ngoza partout bana uta bakana place balanda ke na ba place balanda ke na musima iso ya ki wapi wana balanda ke na banzoi. Comprendre? Auta ki ba Kisangani ba nini ba Kisangani te za kiso na Goma. Na mindele. Tuna ba to wa bisayo. Ngabi na bangiko na bi ozo kemabe. Ozo comprendre? Donc netinga na lobango déjà ngai soki président Félix Tshisekedi lelo kaka peuple akomoli ane bien. Moyenne zéro. Donc ba komisi penda kolia elo pamba. Comprendre na mboka wana. Bazongisi mo enseignement na valeur ba on occupé ba futaka enseignant na soldat. Enseigner na soldat na médecin ba leka ba député na mbongo na salaire. Vous comprenez? Ba député ba kenda ko tonda kuna parce que ba na salaire o wo ko ba monta wana. So ba kisi na salaire député mo fois 1500 au moins na somut. Au moins na somut. Ba on tout ba ko ba enseigner. So ba komi ko futa ba enseigner mbongo belé ba soldat. O ba zo tika bana na bango ba tika bana na bango tiki na basi na bango. Bango ba zo kufa na front. Ba médecin peuple comme Golia bien ba salika ka moi création mukeka ya emploi ba bongisi moi banzela donc to comme na moi stabilité à gravité ata moi ozo comprendre ngana yo Félix Savana changer constitution ngo lingi
Vandata Santa, comme ça, au royaume, tu lias bien. T'as là, bamboko, tu as là. Yo, ce monde en est, quand tout le monde a moi, gilet jaune, télémi, déclarer droit na bango. Mais t'as dit, na Angleterre, et ça, royaume. Yo, mon anglais, si ba tamu na banjira, reine Elisabeth, Longwa, bien roi Philippe, ils sont nani Longwa. Rien, bania na bango bien. Ba futa manga kafu na bango, ba futa manga droit na bango. C'est ça, ba tu bazo lugaka wana. Oko mona ka bisote soki Félix ngo sa makambo bien lengo ba tu bango lia nanu bien. Ko lia nanu. Pour mon école, l'enseignement, sans autant sa bana. Awa to monaka mwana éternel nenga zawana tanga ki bébé. On a que tike na crèche. Mwana ko da préféré kala na nda utake na crèche parce que na crèche ana mbetu na ye, ana déjeuner na ye, akolia ko sakana baninga na ye, mais a mwana solo bana e koma kuna na Congo comme film mwana kende bazo kosa surtout bato gratuité scolaire. Ya le kuta. O kende kuna gratuité scolaire o futina na enseignant te. Enseignant na osala kopwa matamwa na za zoba za mayele italiete. Vous comprenez? Bon créer ma maison de retraite et qu'on diminue ma pensée, ma raisonnement que mon sera bimisu gape mba komi koko ondoki. Vous comprenez? Ma maison de retraite venez tonga mi penza. Ba 350 000 ba ok ne ça zoba moi sonne zoba au combattant infiltré wana. Bon pardon, tu as bon premier wana ça n'engage que moi. Bon na yebi kombo na yebi na oyeba été. Donc si quoi net monde ba payer 350 000 wana. 350 000 maman Denise wana. Akoki ko tonga combien de maisons de retraite? Parce que ma pesa qui Sandra pour son ba machine à son bien. Ezawapi alaxinan tanga zoki ngo alaxaki banani bato yo finga Mbappé so ba yibado bato ba yibiango ba pesi yo il faut ba pesa ngo publiquement avec ordonnance légalement. Vous comprenez? Légalement. C'est pas ça. Yo pesa ngo entre bino de main en main. Alimbisanga c'est comme ça très très. Donc surtout zoki na makambo na tout. Eza distraction ma sœur. Ngana biso eza distraction. To na makambo constitution et ko change jamais té. Pour constitution thème de déranger bango pour peuple là bien. Constitution thème de déranger bisa bango bo tonga banzela té constitution té. So bo changer constitution, yango thème de kolobado le roi to changer constitution, siko to sala bopito. Siko to sala école. Siko to ranger éducation, ya jeunesse té. Si tu changes la constitution, il y a un thème de aussi sa kuluna. Merci. Et là, on a un bande koto fongo la mise sur constitution. Audio, babomi ba kuluna. On est talibisoté. Merci beaucoup. Tout ça, on a besoin, hein. Constitution ne changera pas. Peuple congolais, bon tellement. Ingeta, na pesi ba combattant nous sur mbote, place Bazali. Et puis, tout le monde, quand on filtré moko yo. Yo po yebo kende Congo o kende ki Congo o tinda ba audio pa ya munguna to linga to reprocher yo tindi audio ya Selezino o to yemda loba to kanga yo po ndongo yabo o ya rapoto to ye yo yebi yango mbalo to bimisa yo so tega fwe na bimisi kombo na ingeta fana na monsieur Silide Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto ne yebite yaka tokisina metro chateau ngutia daka yau awa uzomona kimbondo oh la Paris jela na oyeba asaka amoni ndazabo asaka so bina lula metro saka bukorogo ya takota bukatamsanga bisa taninga bale bani tanga awa nini awa toza yaka soni na place tokoti azamwa na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache
tozolobela makambo ya batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau minaye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokitisa mabumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche non yozomona te oyo loka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekoki kotiki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo